On comprend nos soutiens. Donc, on a pas chez eux. Donc, on a 10 fois 20 fois son téléphone. Mais baby, you vais ça comme tu m'as dit. Yo répondre à bon, bonne bâche beaucoup les. Non mais attends, toi pas. Bien sûr, ce que tu pas, il faut répondre à bon. Ce qui obéinga fune maman. Tala. Oui que non, bâche musunga linga ngoto. Na capable de chiffrer pas nos sangani. Donc, ce moi que nous estime et tant que nous estime nga lu. Puisque ça m'a ramené musu. Léon. On a son akapo mobile. Ayo luka mwasi yangwana fo esimba. Na la robe on va 10 fois té. Et yo pourquoi yo luka faut kangana ya ko luka. Ah. Donc si yo ozimo dans son répondre à Kenny que non yo royo luka ngate. Yo répondre Kenny maboko. Bonjour. Pour et compréhension nous ces arabes pour y aller. On doit y c'est tout un problème. Yo mo ndé banga sou bien intelligence. Hein? Est-ce que c'est vrai au batbazolo bababi bolingo o bopesi biso nirema mwa solo penza makasi. Eza ni incarnation ka ya rôle to eza ilo musu ezaki na kati ba. Bon, premièrement, on lien ça mon maman nanga. Donc on lien so anda ko moko tuza dans les qui na kulutu. Donc on ba na maman moko. On va penser ce que ça ma bébé bon. O biso moko na mituna so tourner so film de bossa na biso panza na biso akio aki. So comment que non ba hôtel ba si va penser ma bébé. Les rôle ba pesi lien so za ba rôle nanga yango que to kutani même scène. Tout ça ça na biso. Oui, qui est un couple, non un couple solo. Même ba façon na bino observation ko talana, au moins ba miso souka bolingo. Ah tonton, le ban en vérité. Bon. Les opinions nous tala likam na ndenge na ye. Pe mu na mona likam na ndenge ne ka rolo ba. Lelo oyo moi ba reconnaissance ces salles moi makasi ba bi tout ça par rapport ya ba collègues, ba mi o bazo ya pe na SB. Au moins ndeko mo bozaki ne bien. Bozaki kolia ko kabula kopo moi sani ya kolia tout ça. Mais lobo kamo abusé akomo loba mabe SB akomo ça lo kwazo diminuer SB et ça va bino ndeti ndenge nini to bomona na bongo Manaka mwana ngaka bon mukili na ngaka bongo mukili mutu so te ka ya pembeni ezaka lingio mutu so ya pembeni la kiso elonga alingio azongisi boye oto yoka misem somne na mboka jibe pia na yemba papa chéri ke bolati pour soi même pour distraire public ke bolati pour soi même pour distraire public. Autant ba yaka ndé na bongo mais yo peut-être même na idée moko boye que non dès non que ne pembe na mutu on a luka sala be comme ça sala boye so o pesa mutu que non ya ça da sage ma classe ba GT amona na musika to ngo ya comprendre idée no que o ya pembe na ye pour ça te ka o mitika ka boye non on se protéger peu mais on en bien ya ko memela yo na ndenge yo yeli. Ola na kande baloba ni c'est pelissure a c'est pelissure yo kande baloba ke na mboka oso ye mboka okuta bo bina boye yo be bina boye yesko ya telema na eka so ye ndisko hôtel est-ce que position oyo yeli ake na rythme no yeli abo memo na rythme na ye ola ndo moto ngomuna moto ngana ki na rythme pe ke na rythme na ngai so malu ka abi ala kisanga rythme na ye mais na zone te mosko ekimiso yo mo la kimaka après to ngakene ke loba yo bisenga ni ote papa na mama ba yebi ni ke no ngana bimaka na yo dana la kisa mo photo na yo ba mona yo ba ozana bezo ba mono ya kala ndako so timela na landinga na père na bino na ke na koyi na zoti iko yebisanga na beta bale ndeni eke na travail na ngeza ballon so mais non yebisanga na so désolé bientôt dans 2 semaines à une semaine deux jours d'entraînement à biso na sona pota muni à telle équipe de ça président son ndeni Mais osoki par amour mon chéri. bien sûr par amour. Mais yo ngato na singa na ko marché bino parce que na bino ba parents na bino ba yebi makambo na biso tout. Na ebe tike le jour na bola la balala mi panza ma bébé. Ça so la mère na bino. Pour nga na bi ni ke no mère na bomba rabana. So mère devant père ya bi ni ke no ayebi ngate. Papa pa yebi ngate. Et comme mambo j'ai fait Rolanda banini bani. Elias. So yebi balinga no le ponga na linga ronde balinga mo sinyoso. So ba parents na linga na za na yote. Yo mwende. Papa nda obika pour ndé okomisizo to kaide sende za kitoko. Ouais maman na biso ba jogo bana ba tatou ba musicien ba tatou ba artiste ba tatou. Kaide dessin par rapport à quoi? Mais lorsque so makamanga na yo balo balinga te na balo point pour na ba tatouage. Opesa ngamo alba ngamo no lia na ba wazo. Yo album na mtu note. Dans la zumbo alba na pesi lia na seki sous. Ado so mambo bien yo mais na ba vanter. Opera mo albala ngamo na lia. Ba wazo na ba wai ba wazo ateti. Nga linga cause ko to sa no pe mo albala ngamo na lia na ba kamana. Ke wan seki ozu ya bla manu ko mo ship so va na biso. Na ba pe capable. Takira na nga na ya gati.
capable. Il y a dose dans les loges, chérie, dans la édité. C'est ça. Les là, il faut, il faut les là, on dit qu'on est fort, mais, par rapport à nous, on va casser ma blabis. T'as le monde, ballon, on a bête à venir, on a besoin de en France. On a bête à la barque, ça, on a bête à la France. D'abord, pays en France, on a bête à la barque, ça va, Dieu, on a somme de total à la TV, au monde, on a parce qu'on a honoré. Bon, somme, on va somme penga. Mais on est, oh, il va somme monde. Il bête à jouer. Basombe fo bangala to achikuma achikuba basombe basombe penga. On a des soins déclarés. Si vous en venez, au coup de déclarer peut on est mu se trouver na poto. Obligé. Oh, ma collègue a ballon, comment on a été. Ta ouais ballon, yo mon. Ah, personne. Merci beaucoup à tout le monde et bienvenue sur Analyse sur avec Tonton Irano, les Tontons les Abakouk. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Na Erozwa, Captain Rolanda Bisso, na Mokolo Elilo. Et merci les sous na Babakouk, tout baza branché, connecté. Na Rolanda émission Oyo, na Bokebi Nyonso, Topesi Pembo Temingi, na Maman Otobengaka, unité de mesure, Sila Bissalu, Okapi. Magela oyo azopesa vraiment ba directive azopesa devoir et calcul mental opesaki biso ti sikoyo toza na babiki na bapapier nanu torépondre yo te eza likambo oyo tobengi affaire ya badate et merci mingi na baye nyonso bazalaka wana toujours mpona kocontribue na bamessage bacommentaire na baémission na biso e topesi mbote lisusu mingi na mama zozo na inde na mare des opprimés tobosani mpe te kopesa mbote na biso mingi na mama elimbizi hymne national elongo na mama afi mayemba na ngambu mpe ya états-unis tomoni bongo mama kitoko justine elongo na mama claudine ines lelo tozali na plaisir ya koyamba tonton biscuit na biso molière oyo ebele babengaka ye biscuit international swag propre en tout cas nde toza na ye na plateau na mokolo lelo toanalyse tosala émission na oyo ezalaki mituna na bino tomeka koyeba ndenge nini évolution ya SB ezoyi kotambola par rapport mpe boyebi ba événement toza nango d'ici là déjà jour J moins quelques jours awa toza na événement oyo tobengi remise ya batrophée SB award déjà le 16 avril moto nyonso nano osombi billet na yo te réserver place na yo boyebi ete tarification eyali wana kota na plateforme ya SB ou soit oyebi te yeba ete bamontant ezali affiché $100 $75 $70 $50 okoreserve place na yo mpo ozala très à l'aise ya biso ezalaka lipama nteka ofele te na ngambu ya poto boyebi ete le 23 mai et le 6 juin toza na baévénement kitoko oyo mams aza na production elongo na SB mobimba corporation bakozala wana mpona kosatisfaire bayimboka libanda ya mboka na ye mpe mpona kobeta sete na baye mingi bayebaki SB oyo tobengaka streaming SB streaming ezali plateforme mosusu oyo ezali ndenge moko kaka na YouTube mais ezali à haut niveau tokoloba na niveau beaucoup plus international ezali reconnu lelo mingi na vitesse ya internet streaming SB déjà apesi biso nyonso occasion wana ya kokonsome bafilme na ngambo ya streaming soki oza na besoin okonsome bafilme na ngambo ya streaming beta SB okokota na kati ya streaming soki oza na kati ya plateforme ya streaming beta SB officiel okokota na kati ya streaming ndenge yango wana okoretrouve bafilme kitoko lokola premier filme toza nango toloba yan filme ya liboso oyo eza na kati ya streaming toza nango bafilme ebele te filme moko oyo toza nango na kati ezali filme yan oyo vraiment ezalaki bien construit na filme kitoko oyo
tomonaki bandeko nyonso baprestaki kitoko. Voilà, sans plus tarder toza na tonton Rissel Molière biscuit international biscuit swag. Boni tonton. Ouais, bien tonton Irano. Santé na omona mutoki ti mutoki reflétera déjà image ya kolobake muto santé malamu ma mutu pepele. Bon, santé est normal. Donc, santé vraiment kitoko déjà. Donc, au moins, on a d'ailleurs tout na route. Boza trop pris bana SB. Boza trop pris na makambo ebele pour dire vrai ba tournage, ba préparatif ya ba spectacle. Donc pour nous bino comme très difficile. Ba msu ba obenga bino, ba ozwa bino te. Est-ce que c'est vrai par rapport au tozoka na masolo? Ka ndenge oyo kaneza mambo solo. Parce que mambo leki belé na minute o. Donc tout à la ba SB award, tout à la ba spectacle donc mambo ebele ba tournage pas. Donc tant vraiment et que moi passe. Bazwa bino mabe te mpo ekomaka o te eza orgueil bana SB bakoma lofundo obenga ye boye azokipe bacomprendre bino ke boza trop pris par rapport à travail. Même dans on mabe ndeni. Somme dozio on mabe c'est que mo lingo zona on mabe. Mais muto aza na kati ma ndako on comprendre ba. Donc mabe eza na wana te. Déjà juste pour na temps mort boy. Et si to koma super libre. C'est ça. Pourquoi eza juste mpona ata moko boye mais ekolemba bino te ekolemba bino te baspectacle yango parce que la série va continuer balobi nzela eza mwa molai SB ekofungola lisusu horizon ebele 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 tonton molière lelo toye na deux questions moko oyo tokoloba maîtresse ou soit principaux na kati ya émission na biso moko ya lelo question liboso eza na cadre ya filme na biso oyo tosila imparfait par rapport à polémique par rapport ya remarque ya bato balobi na film na biso imparfait po eza dernier film etosila et je crois na baye mpe bakotaka na SB oyo tobengaka maison me bayebi déjà ke film de kirks eza wana déjà premier épisode bokokonsome yango e balobi mwa mingi biso toye totuna mituna oyo bato batuni biso par rapport ya relation na yo na Naël balobi bolingo na bino na Léonce plutôt balobi relation na bino na Léonce e bokendaki nango na profondeur makasi ndenge bato balobi me tokoza wana mpona kotunaka mituna oyo bandeko ebele batunaki et puis deuxième question ezali par rapport ya spectacle tosalaki analyse moko bato ebele mpe bakondanaki babi toto yorano pourquoi dire ça bana nyonso baza ya ndako baoyo bakoki mpe kokende misu mpe batikali eza entreprise motu nyonso te aza oblige kokende bakondanaki nga makasi me ngai alobaki c'est clair nasala analyse parce que nous avons constaté que il y a des gens au balobaki pour annoncer déjà présence na bango na Paris et puis Belgique mais il y a d'autres balobaki te en tout cas yango eza des questions oyo principaux tokoza nango awa na kati émission lelo po to développer ya liboso ezali nanu par rapport ya film imparfait ndenge film wana etourname soki il faut oloba eloko moko par rapport à film okoloba nini. Bon par rapport à film ce qui ndenge nango bien. Donc ebandeli ti suka film ya kitoko omoni bavie betami na bafilme mpe fort bacommentaire bacommenter je na ngai mpe na léance na ele na biso ezali kitoko vraiment donc nazwaki bacoup de fil bato bakomaki makambo ebele ebele jekende ye normal bazoloba bato bajouaka na bango barole mais mo bareserve ezalaka ozomona ke ndeti bageste mosusu esalami eza baremarke oyo tomoni biso nyonso ezalaka ya mo nde tobengaka na baterme technique to triche kaka tosala yango lokola ndeti ya solo me bino bobandi kopesana babeze ti awa na monoko babi bino soki boza na barelation andeo peut-être cinéma est ce que c'est vrai oyo bato bazoloba babi bolingo oyo bopesi biso ndire mambo ya solo mpenza makasi eza nini incarnation kaka ya role to eza eloko mosusu ezalaki na kati wana. bon premièrement no léance ya mwana mama na nga donc ngai léance toa ndako moko toza donc leki na kulutu donc toa bana mama moko oyo ni bapense ndisi kozala ya mabe bongo oyo biso moko na mituna biso totourne na biso filme tobosani na biso topanzani na biso akei akei so comment que non bato bakotala bazwi bapense mabe bon eza opinion motu moto atala likambo na ndenge na ye mpe moto amona likambo na ndenge ndenge akoloba oyo akoloba bapesaki biso eza role bapesi liance ozala benga barole na ngai yango ke tokutani meme scène tosali mosala na biso na couple peno na couple solo
même façon na bino ya baobservation ya kotalana omona bamiso suka ya bolingo. Ah tonton loba na vérité. nazangi maloba ezalaka nde mosala mosala esenga ebongo donc mosala so esengi bosala yango bonso bosala yango kaka ya grave ezala nango te biso mo mpe tomodifie ezaka tokoka modifie ya ndenge na biso mpe na alliance po topesa tableau na biso basens na sentiment bato baotala biso lelo ezalaka vraiment yango wana nde important ezalaka nini concentration to ezalaka nini ogise mpo motu mosusu oyo bayebi asala yango meme so aza artiste oyoka te naza mwasi ya motu te na mobali ya motu boyeboye tomonaka yango mpe eza maka moto viva na batournage ebele kokóma ntina niveau wana te papa totourne filme te yo ningo mema yango ti soki ndenge nini te boye te suka nano boye tosala coupe nano mais vous étiez tellement libre bopesi biso mpenza oyo ezalaki ke motu mpe nakɔta na be wana ya komona ngo na réalité ndenge tomonaka lelo babamba bato mosusu mabanga na nzela ye ya barole basala ndenge mpe lelo bato bakoki kointerprete ke léance na molie ondenge baza mpenza mwasi na mobali ya ndeyoko ya caméra or ce n'est pas ça mpona koimagine mabongo mpe mpe pasi mpasi mpo na ngai nde na mimoni mais mpasi mpona bato mosusu te naza baide bato wana te moto na ide na ye na moto aza na ndenge azwaka grandeur ya likambo na ye eza miso bato nde emonaki nakopekisa bato te na bacommentaire nga moza bacommentaire ebele na telefone na nga na baparti na biso nakataki na posta yango mpe mpa na nga namona bacommentaire ebele bo naseki namoni yango kaka normal mpoza mosala tosala donc mosala tosalaka yango wana ekendaka bongo pesa le meilleur na bino mpo rendre rôle positive po public esepela na bino lobi biso tokozonga mosusu meme tableau mpe lobi tokomeka na susu tableau mosusu na motu kengandi boye po échangeaka ti tokozalaka te yo na motu non ça dépend barole eloko na koloba mwa moke na bandeko baolanda biso s'il faut féliciter Molière eza par rapport ya baincarnation barole na yo okotaka na bien mpenza ya role tosatandaki teke na cadre mpe ya romantique boye ozala na role moko romantique oyo lelo epesi mpe polémique bato bakommente boye tokanisi peut-être ezalaka barole mosusu nde tomonaka ke Molière mwana malamu Molière bien édiqué mais tomona mpe barole mosusu oza mpe criminel na fashe kalombo nde tomonaki otomona ochange bacasquette en tout cas coup de chapeau à vous hein? merci tonto yerano donc eza mosala ntanka nde epesama donc ntan epesama kaka nde ya mosala na ngai bacreye batableau mosusu bacreye bapiste mosusu tosepelisa biso kaka public mobanga mpe su te ozobanga no su te ke oyo nyonso ekoyeya tolo bango kaka bongo mais toyaki nde mosala ya toyaki mosala sb eza nde mosala otan toye na sb te nde mpo totravaille otan baopesa so role faut osala role oyo carnet role ana bien mpo public esepela na yo lobi baluka so na casting mosusu batiao donc lokola ma vraiment bapiste emona peut-être ya mosusu ya grave te yaomona lelo tourne lobi bon okoma te bando opesama vraiment public yando osepelaka yanoko likambo nde ya temps na casting nde ekomamaka ya mosusu filme okosenga te mais filme ane esengao totiaka nyonso na maboko kaka ya nzambe donc nzambe kaka nde moto akotambusa biso sa ye mobulu donc nde siba biso boye na nanga presse te mpe na apres naboyi ozala ma presse na vie me nakandi pre so babenga mpona mosala nanga na oya so mpe babenga te na ovanda na ozala toujours babenganga ndeyaki travaille mosala na ngai. Merci beaucoup tonton Molière je vous rappelle vous êtes sur Congo Pro Télévision esika oyo bolingaka mingi tonton Irano ayelaka bino badalisi ya malonga tolingaka mpe awa kotuka bato te biso toyaka te oyo te bayaki mpo bavandeli bakombo bato te toyaka tolobela mingi to promouvoir culture ka nde tolingaka alors tonton Molière s'il faut aller na angle ya reconnaissance parce que balobi mutu moko te boye na monde art ayota likolo akweya faza na commencement ou soit il faut azala pe na reconnaissance moko quelque part okosala reconnaissance na yo ya théâtre lelo ndenge ozo évolue epai ya nani parce que lelo tomoni yango mingi lelo bakomi ondenge na ngungi moko ezoswa bango alali alamuki boye te na ye mpenza mingi mpona mama na ngai na ye mpenza mingi mpona papa na ngai tout consort soki mpe biso tokotuna mutu na kolobaki tonton Molière reconnaissance na yo na mosala oyo ya théâtre ezalaka beaucoup plus pa nani mama sila bisalo nazala vraiment reconnaissant na ye
parce que mutu akomisanga international soki lelo bato bamo oyebanga mibale misatu 4 5 mpe na nzela babengi yo mpe ya okabela mpe tokomona wana bareseau babengi yo akomeli mpe aluki mpe de façon keno akabeli yo mpe ya grâce à mama sila bisala to bacoup de chapeau na classe azali eza mpona flatterie mpo ekóma mpe bongo fana aloba boye mpo le mosusu mama ntango ayoka boye asepela na nga et tout ça ekóma nango mpe mwa bongo est ce que ozoloba ngo na franchise mais ozoloba ngo avec ton cœur to eza peske parce que nga na pose question wana non eza juste te ya po poser question oyo presque na baémission ezaki na salaka naloba yango déjà soki ezali mpona flatterie flatterie par rapport à quoi eza mpona flatterie te eza na oloba oyo euti kati na ngai ndesi nga koya nakoma international nauti yapi na bandika bango na sb apart to nazalaki local tokokóma na ngai international eza na kati ya sb sikoyo na oflatte par rapport à quoi omwa teke flatterie na kati yana eza te ozoloba ngo sans flatterie sans baniance faut faire un niance kosala baniance non osala niance comment mwa msila bisalu mama na ngai na monde ya art mpona koma international nauti na local pa mama bijou la reine momba kilimanjaro apesi mpe mbote place azali to na ye international grâce à mama sila bisalu nuance mama bijou la reine na mama sila bisalo boyi no kosala nuance mama baza bamombe baza bamama na ngai nakokomisa ngai international nakomomona ba 10 francs ya théâtre ba 20 francs grâce à mama sila bisalo donc ebakisi ngai soki nazalaki nango ebakisi ngai plus donc plus donc mpona mama sila bisalo c'est bien, c'est clair et net. S'il faut reconnaître Molière aujourd'hui, c'est grâce à Mama Sila Bissalou, c'est clair et net. Il n'y a pas de polémique à faire. Alors, tonton Molière, question O, Narotu Nango, Eza sans polémique, Eza dans le cadre O, Eza comme actualité. Tout le monde collègue Nayo Décor Ilonga, O à sa l'émission pour nous le non. Naza reconnaissant beaucoup plus na Mama Belleville parce que ceux qui n'ont télémission, on a Mama Sila Bissalou. Je l'appellerai avec beaucoup de nuances, hein, Maman Belleville, parce qu'il y a faire sortir en Internet, tandis que Maman Silazara grande sœur nanga tout court. Parce qu'il y a des polémiques à faire et il y a des polémiques qui sillonnent plutôt pour excuser. Dans le cadre de Badir Wana, il y a des corps ilongo par rapport à ça. Bon, lokuta mabete na komba nzambe oyo abomba biso na se ya mokili na ye nayoki yango te natali yango mpe te mais so mpona répondre question na ndenge otuni nga eza mpe mabe te mama na ye so aza reconnaissant na ye eza kitoko na vie fo tozala reconnaissante tolingaka teke no mabe edomine malamu loko aza reconnaissant na ye bien nga mpe nasepeli nango ndenge mpe na tobaka naza reconnaissant na mama na nga sila bisala eza sa nuance oboyi no baniance oboyi kosalela yango makelele to ebele tout ça monde nanga te emonaki ya solo kaka oza mwana na ye fo bato bayeba ngo na nko obi eyebisa biso ngo na makasi noyebisa bino makasi ndeni oyo ayebi ayebi oyo ayebi ne mpe te ayebi ne te ende olingi ondimisa likambo mobe na makasi eza impossible mpenga kuna mposo oseka na mokili oyo bayebisa likambo na makasi bato bayebi te donc yo fo bano rapele biso na makasi ke boyeba ngo bongo peut-être mosusu mpe bayebi te baluka bayeba ezalaka nango mpe bao bayebi te bayeba bao bayebi bayeba lisusu na nde lobi parce que bino lotala émission ke mama sili azaka so grande sœur na ye c'est normal bautaki na groupe simba bango so bautaki pa papa moko oui baya na leki agrande sœur c'est normal abi mambo solo biso nde toyaba na sb ya mams sila bisala ye aza leki ya mams c'est normal. Voilà. Ça c'est clair. T'as l'éducation, hein. T'as la façon de parler. T'auras la mini qui n'a maloba. T'auras le papier mingi te comme t'es journaliste à Zaraboete. Bino musala ngo bobe bisite. Nasuki wana pour malobo yo ngolo basi na mi lobeli yango avant pour éviter des polémiques. Alors tonton Molière aujourd'hui aux sa vérité na ngambo SB. Vous a parmi ba biscuits oyo bozo échappoter makasi. Oyo batebele ba féliciter bino surtout beaucoup plus na koloba. Maîtrise de soi, bozanango, bozaka trop agité, pas trop de pics dans l'émission. Et c'est dit à quoi? Papeki Sabino, l'émission na SB,
to eza biloko mwa mosalinga te. Avant kopekisa na biso mona na conscience na biso na éducation tokotanga na ndako toya na wana bongo tant toyokota susu na maison de production moko boye ya monene les SB place oyo ezaka lumière eza donc nakoloba ndeti nini donc place oyo lumière eza na place oyo éducation ezocircule na babiso oui éducation ezocircule na babiso nyonso barecette molière oyo donc toyokuta su makambo ezake no etalisi biso barèglement oyo ndenge yalingaka atambusa eloko na ye donc maison de production nde elingaka atambusaka no boye fo toyoka mama tokosala makambo te no ndeyaka oyo te mama ya biso alingaka boye te kanaka esala boye non eza na sens te tokoyeba ata mwa quelque règlement so ezaka nini na wana eza mpona biso na ye te mpona tv mpona totanga yango en public non eza mpona biso parmi barèglement oyo déjà s'il faut dire vrai eza déjà kozala kaka na politesse avec tout le monde wa déjà eza nango eloko moko tokoloba te mais lelo oyo mwa bareconnaissance ezosala mwa makasi babi tout ça par rapport ya bacollègue bami oyo bazoya mpe na sb omoni ndeko mo bozalaki ne bien bozali kolia kokabula kopo mwa sani ya kolia tout ça mais lobo kamwa abize akomoloba made ya sb akomosala lokwa azodimine sb esaka bino ndeti ndenge nini to bomonaka bongo bozalaki bozokutana na batournage bomoni ye mpe lokwa ndeko famille tout ça mais lo bomoni ye alobi biloko moko boye déranger ntango omonaka bongo esaka yo ndeti ndenge nga naloba beaucoup plus mpona nga na ka mwana kaka po mokili ali nanga bongo mokili motu nyonso te ke akoya pembeni ezaka elingi yo mosu akoya pembeni alakisa elongi alingi yo azongisi boyeboye po toyoka misien biso monene na mboka jibe pia nayemba papa chéri ebolaki posa meme mpo distraire public oye pembeni ya motu oko olingi ye osali nyonso oseki boye na boye me na andehors azali oki obomi ye onga namona nango normal eke mokili etambola nango ya bongo wana mpona ngai na okamwa na ngai mosu mpe nakovanda bete ndeko tozalaki na ye boye metango bon bahomme sage mpe bazalaka batali soso abi te donc ovanda na bango trop tocomprendre mokili ndenge ezali. Est-ce que ce n'est pas parce que vous avez lumière, mais vous avez entouré dans la lumière, bazolinga mpe baaccroche lumière wana mpo babénéficie na lumière tokoloba ngo bongo te ke tokoloba bongo déjà pourtant bayaka nde mpona bongo te mais yo peut-être miso na idée moko boye ke non nde na okende pembeni na motu oyo naluka nasala boye comme ça nasala boye oyepesa motu oyo ke non ye aza da sage ya makasi ya baje te amona na mosika oyo ntango oya comprendre idée noke oya pembeni na ye okasa te kaka omitika kaka boye non ose protéger mpe mais ozala nao bien ya komemela yo na ndenge yo yeli olanda kande balobaki asepelisi na ye yo kande balobaki na mboka oso oye mboka okuta baobina boye yo mpe bina boye yesko ya telema na ye kaka ye nde soki akotala siko position oyo oyeli ake na rythme na oyeli abo omemo na rythme na ye olanda yo moto omonaka moto onga ndaki na rythme oyo mpe ake na rythme na ngai somaluka alakisanga rythme na ye mais na genre te mosuku ekimisa yo moyo akimaka apres ntango akendaki eloba beaucoup tonton molier très sage ok bayaka na esprit moko boye bayiba mwa eloko oyo mamsa aza nango ye parce que ye mpona kocomprendre mamsi eza pasi akozala nayo asali no bavantire ndenge asalaka bomine bino pandi na koseka nini nini mais mpo comprendre ye kati na ye na ndenge ya ide no yeli eza pasi ti okende mo okimi ocomprendre ide na pika te etango okesi komoloba bilobela basui bango nazokomprendre te me nalobi bato bayebi baperiode ya baekonda bainsecte moko eya koderange boyebi yango te ondenge bekonda esui bandeko nazokomprendre phénomène oyo te bon nakokendanga mingi te na koloba po ekoma tonton mais jeko eza ekonda esui bandeko bilobaloba te bandeko mosusu sans contrôle sans quoi bilobaloba ekomi bie eza maladi ekomi chronique mutu moko balali alamuki bondimaki te adulte mbala moko boye adulte ase perdre na bokutana na makambo bino boyambaka biso bokutana na makambo ça va c'est bon tonton bon peut-être ya période
mpona mokili oyo bapériode mosusu omona eza elanga ekotaka période ya mbula oyo ebimisi bangungi ebimisi bakoma biloko bamabanki baekonda lelo eza période noko atala bafruit mpe tomona yango po eza fruit soki ya manga kuna ekoma ya litonge ya lilala bon eza nango épidémie bamoi mpe eza mikolo mpe makasi mpe bamoi ezoswisa mito ya bandeko ekomi olobisa bato bilobaloba voila na comprendre oza mpe bamoi oyo bamoi tonton Molière tozo évoluer toujours na émission na biso analyse sur avec tonton Irano bo continuer ko liker ko partager ko aimer ndenge kaka topesaka merci mingi na manager Yann oyo aza wana toujours mpona ko soutenir SB na makambo ya bien oyo ayaka toujours na badirective ya malonga soki bomoni batrophée mosusu eye en dehors peut-être baremise ya batrophée oyo eza na première édition batrophée oyo mwa azwaka ya mituya susu koleka bokomprendre ke tonton Irano esi anonsaki yango kala mingi te bokokamwa makasi lisusu bato baozela SB na gauche mais omona abimaka na droite nakomprenaka mpe mwana mwasi yango te nakomprenaka vraiment phénomène esila te baactualité presque nyonso eza na maboko na ye alors pourquoi tokokota su na badistraction ntango wana eza te soki omoni moye te teka ata mai tika makambo oyo mpo eza mwa mpasi tonton Molière toki na deuxième volet ya question na biso tolobaki oyo etali baspectacle eloko moko lobe na nga mamoso ya reconnaissant oto oloba nanga d'autre part na elle nanga namoni yango bien nasepeli vraiment neti nga alingaka place division eza te nasepeli vraiment esalinga bien to reconnaître baplace babolamu noso ezali vraiment oyo towuta na babolamu tozongisa makanisi esalinga bien vraiment félicitation wana opesi félicitation na décor félicitation na tonton décor courage wana ye azaleka mama napesi ye ma félicitation tonton esalinga bien fort tozwi courage aza reconnaissant na mama ntango ozwi courage wana nakobakisa lisusu na eloko oyo etalamaki lisolo ya poison mpona boye mingi ekoma o te Molière alobaki lisolo moko ebetamaka na 2000 je crois 24 na bafe keno paraît-il ke belvi atindaka ya tia poison lisolo ebetamaka bongo oyo esengaka bato bamona intervention ya décor mpona kose justifie mais décor aleka inaperti aboya kose justifie eleka silence na lisolo yango lelo nde na 2026 tomona décor aye po éclaircir bato ke non aboyaki na ye koloba et puis il était innocent alors na nyonso wana koya koloba na ntan wana alobaki te toloba ngo ke reconnaissance to bolimbi so azosenga na ngambo ya mama na ye wana eza mpona kose rachete to eza na cadre ya hypocrisie bon tonton mpona respect napesaka yo vraiment na osenga na yo navandi ya te mpona makambo na bango wana tokomokota trop profond na makambo na bango non nga avai nanga ade mpona yango wana eza makambo na bango donc nasinteresa nanga na makambo matenga donc moningaka nakota baprofondeur ayebi makambo non beaucoup plus bapolémique voilà etala nga nde te so namoni kaka babilo ebandi bona leki space baofinga na leki nanga en tout cas navandi wana mpona makambo bango te tosolo oyo ya biso tala makambo ebele ya biso tozasolola en tout cas merci beaucoup tonton boye nde ezalaka epesinga mpe mwa soni na miso ya bato tonton aboyi na ye makambo oyo etali ye te bango selon éducation ezoreflete bango ezorapele ke na éducation ozalaka nango okokota makambo oyo te biso tokosala koboni biso toza bapanzi sango toyokaka mpe toye totuni mituna pourquoi tonton abe aza miplace te c'est clair et net ya koluka kobeta sete te ya likambo yango
Hotel Liseke, c'est la qualité. Flat Hotel Liseke, c'est la différence. Flat Hotel Liseke, c'est la supériorité.